Ça, vous montrez déjà. Bon, breaking news. Chirito. On dirait qu'il y a salon Indo. Les gens sont mis à où? Bon, vous avez salon Indo, coiffure dans Manchester. Zera ni moi bimia so no va. C'est Moutazo Benga, je répète, c'est un problème. Donc, on a André qui a salon Indo, coiffure, Vincent Paul. Ma famille ne s'est préparée à la moi d'être sur le salon, à la publicité, et salon Indo. On va coiffer au beauté dans le mois de Monana, Ningi, toujours maître dans le saut à Zalibuna, donc les Zalib, madame, mettre chaud à la pointe, donc beauté à Moana et Jomona. Alors, Bassamba Congo, France a aussi un dossier à Kofi Olomide. C'est comme grave. Le dossier à Kofi Olomide, France et moi aussi on va bâtir de la Yango parce que Kofi Olomide a violé des danseuses mineures en France. Et à Pakatambango, à Kima Banda, Paris, Bruxelles, dans Makolo. Zakaria et Masoloana. Alors, breaking news, actualité, pour les gars, Bousso, Kofi Olomide. Mais vraie version à Masolo, elle était quand Nambe a moni était polémique, pour y aller déjà à polémique. A moni était Masolo, Nyon, surtout c'est RDC qui est Tshisekedi, agent M23 depuis 2002. Et qui a fait ma cartoon de Moïse pour Azali Zimbabwéen et Azali Zambien comme président. Les combattants, les Béliango, et les tambola na internet na wapi abenaki Wankovia. Ayebise non créer moi le solo moko boye pour battre les belana dossier ya le solo angana Tshisekedi. Wankovia sikoyo a profité la discussion ya Kofi ya Sindi oyo aza mwana ngana kamba. Moi, je suis moi, je suis on a somme de Jaguar. Il y a 8-9 ans passé, il y a eu un Kofi. Kofi, alors, Cindy, parce que y a Kofi, surtout vidéo au sali à l'Okuta. Parce que vrai, il serait allé quitter l'aéroport à Nairobi. Cindy, Azolinga. Pamela a mis la valise. Entre-temps, Pamela a déjà deux valises. On a version vraiment Edo, salon Edo, coiffure, et si vous solo la guina bango. Alors, entre-temps, Pamela a combien de passagers au Yoana aussi Kofi Mikolo. Si vous Cindy pour se venger, Pamela a mis les valises. Pamela a dit, non, on a maté d'ailleurs mobile Mikolo à la côté d'Anga. Alors, Kofi si vous pouvez kanda pour Pamela arriver c'est il y a un moment qui a se fâchaki qui a pointé Pamela na miso ya bato moki mumbaza na ba image wana. Donc vrai lisolo sur les ali Pamela il faut apporter Kofi plainte. Pamela na ba famille na yo ceux qui vont porter Kofi plainte après ça donne $200,000 ou à sombelo villa dans ma campagne parce que moki mobimba et ça c'est là que yo porter plainte depuis Kofi a eu diamant. Alors Kofi a profité que Kabila Sénaki a créé nos momos et ça là le que y a comme na actualité partout mais a l'église Guindelo a que pointer moi na moi sur Nzoka azalaki en direct ba filmer ba refouler ba laliser na garde la vie a Betty Boloko na Kenya ba refouler pe na Kinshasa ba wolé lié sur etikale que famille à Pamela azo avocat apporter déjà vie à Pamela Ngoyo cadeau à vie dans mon bimba on a sur Ngoyo otika ki danseuse o comme appelle mutu porter Kofi plainte on reçoit $200,000 pe Kofi ba ko extrader na France donc Kofi il y a qui est de coquille donc tout ça en direct il y a salon Edo maître chaud à la pointe Vincent Paul Azawana pe mo chikito na caméra moi na maman vous voyez chikito a joué film il y a fois comme pour tout voilà on peut ça titi conseil. Alors est-ce que Kabila a envie de quitter la RDC le 19 décembre 2016? Un occupant ou un dictateur ne respecte pas la constitution et ne quitte pas le pouvoir.
Donc il faut les faire partir par force. Mais par contre, Etienne Tshisekedi a été acheté par Kagame. Depuis 2002, il est le membre de M23. Mais à cause de ça, il y a la politique, il y a violence. Mais pourtant, il y a déjà membre de M23, bateau Bazoboma na Est. Tshisekedi veut massacrer les Congolais le 31 juillet. Même si il y a un meeting, il y a un or, Kabila a eu un meeting, na fief à Tshisekedi. Il y a 5 qui Congolais qui a fait l'inauguration de panneaux électroniques. Les panneaux, oyo, mukolo wana inauguration de panneaux solaires, panneaux solaires na kananga. Le fief à Tshisekedi. Or, il fallait Tshisekedi a fait na batunaye, na Tshisekediste, babima, babenga na Kabila, on peut passer la marche. Mais Kabila, na Tshisekedi tellement bazo solo la bien à ça qui a monté. Koutou batu à Tshisekedi, batu ya IDPS Tshisekedi ça na benga MPR Tshisekedi, bata PPRD. Basengi na Kanambe amemela bango JB et Kanambe a pesa ordre na JB ba kita, basali atterrissage forcé na Kananga, ba beti concert mais ali sans lumière. Siko Kanambe akene ko inaugurer ba panneau entre temps mukolo wana concert et bétami, lumière exacte, donc ils ont une aventure. Peu de sous, Tshisekedi, Ata Tshisekedi, c'est bon, Abibagité Nakananga, Abenga Kabila. Mais pourquoi je crois que c'est dans le Congolais, le 31 juillet, Babi Malibanda, on va massacrer Bango. Les Congolais, Boben Namatoi, vont comprendre que Tshisekedi a traître, Tshisekedi a lié à Kabila, a ami, a agent, il y a Kanambe, donc ok, Bango. Alors, les amis de moi, le conseil de sans lumière, ma panneau, ils allaient dans bagé. Il faut que ben na Kanambe a commis côté d'abattu en air, bakama battu na taxi, so ba couture na taxi, ba botole au portable, ba tali portable na yo, so ba mono za na ba photo et uta ba poto ba ofina Kanambe, ba bomio. Alors, il faut qu'on a photo ben na Kanambe. Na États-Unis za boyinda Hillary Clinton en panne. Américain balingi était to éviter so ba démissionner ba so ba ça démissionner soit démissionner mais so ba démissionner et ça malamu mingi pour na so ba congolais il faut voir que Hillary Clinton ba monde ba tcheka na ba pouvoir d'autres ba ki que dans un salon ido so ko liba kato suki na yo beauté no bo moi ne maloba mettre ya mettre Frank peut mettre na bisonné to za na awa evima pour y ba mo sokoye na salon do omona beauté na yo bima ndenge ezali awa na mboka ya Manchester tozana mettre Frank pepe tozana mettre Shora bomona ba coiffure na bango kitoko na bango bomona ni na salon edo. Alors tolobi susu que Hillary Clinton eza boyinda parce que ba américain ba lignité conseil nazo pesa parce que breaking news doit pesa conseil oh la même bala na McDonald's. On a même bana na KFC, Nicolo Bolambisa bana dongo. Bana balia fumbo, bana balia makaya na pondu. Parce que na ba McDonald's, desika ba terroriste ba totia ba bombe. Soko lingi yo na bana bo kufa, bo sila. Mais manga ba ngana na McDonald's bo yebo. Omoni ndenge mboka elingani. Pe lisusu nazo kanga bato nyonso tu oya songiso ndinaki ndoki. Nakani bango ba okola sute do batikali wana do nakani bango ba okola sute po bisa mabele. Alors basango ya Londres tozana news na UK local news to benango nkosi kibokta le sakayonsa na mwana na Rodrigue ba bebani likolo ya bijou po azaki spikiri na TV na bango. Alors nkosi na sina bela bino ki azana nkodia bayokana na mwana babimaka na mwasi moko ko kisi na bango esala. Mais Zaki a otia zemité. Rodrigue a otia mwasi wana zemi pe papa na yeba bebani na Rodrigue pe abengani ese wana bijou na télévision. Ikamu soko kama kwa na église wana Zion a outro zwa sango awa des couples bazalaki a kobeba bazala bokono banyata mine. Alors nkosi sakayonsa sena iba 1500 po bokono esila. Ezali bongo mwasi na kombo ya Claudine mobile na kombo ya Darius babinise pe 1500 na bango bapesi nkosi sakayonsa mais banda ondela pona bango malade esila te baki osala examen 10 fois bokolo ezaka alors balembi bakomi kosenga sakayonsa azongisa mbongo na bango
kosi otina kimuyaka otina kimuyibi na kiloki mukoloni. Breaking news en direct il y a Manchester na salon ilo na bimeli koto na 15-0. Je mets ça à 240.